Bonjour, bonsoir, Balandino, soit des choses d'énar TV, tu es le sous Nabanda Kunabino, Kakabon, Bilili. Merci beaucoup, Naba Onyo, soit s'abonner sur des choses d'énar TV. Si j'ai n'abisso ya lelo yaya, Mama Zakolela. Mama Oya Lelinini, yaya, tu es Barakala. Ce qui bolingwe koufi, mobile nda dédommageaka moi si. C'est-à-dire, mobile nda foutara moi si. Mais na poto, basi bakomi ko futa mibali, chose grave. Na poto mibali bakomi ko futa sa basi bolingo. C'est-à-dire, ce qui bolingwe marché moi si il faut dédommager mobile, chose grave. Yoka, na tambola na bambo kebele na mona makambo, mais on a eko mona na poto. Na mona te, na yoka te. Yaya, des choses d'énar TV, vérité sur vérité. Biso a ma sapote, awa histoire vraie. Yango yo peso ozana sujet ya bien, ozana problème comme là yo benga numéro des choses d'énar TV yango wana. Tolo belango, tole kisabande kona épreuve, ba longwana ba erreur. Ba mona ke non o ekomela kiyo ekomela bango te, c'est-à-dire yebisa biso to lobela bandeko bazwa mayele o ekomeli yo ekomela bango te, benga biso pesa biso sujet vrai to take sujet yoka. Mama o yazalaki na Congo rapidement 10 minutes aussi ici. Mama zali na Congo akiteli na Suède, akitaki na Suède kaka ndenge zalaka côté akitaki na Suède ko vande zalaki pena malam te bata poto pe mitema mabeba yambaka batu bien te na banda kuna bango. Mama kota bande ko vanda ba mésatante kota ki koyoka nezaki bien te azaki na camarade na moko awa na France. Camarade wana na France abengi mama habite longwa na Suède yaka awa na France to vanda na okoto, mais mama oya azaki na France abengaki camarade na ya Suède par intérêt to koke na onde wana. Pourquoi? Alakisa ki est déjà camarade à mobali na ye abino tala camarade à mobali nanga oyo bon alingio tout ça ka ndenge za kaza bien tout ça ekozala bien longwa na Suède. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre ensemble. Maman longwe na Suède aye na France, bakutani na mobali ya bakutani na camarade ya mobali ya maman na biso oya za na France. Camarade ya mobali na ye alingani na tantine oya utaki na Suède bake vivre à part pembeni, c'est-à-dire esika na bango esika mwana mobali oya Nantes. C'est-à-dire papa oyo avandi na Nantes, azana Nantes na ville ya Roche de Lion, c'est-à-dire azana Nantes côté à Roche de Lion na okolo bangonde ngwana bazana ville à Nantes. Papa oyo camarade ya mobile ya mwana mwasi azana France. Bon tokotanga kombo na été pour éviter les problèmes, mais au moins je cite la ville. Tant maman akomi bakutani na mwana mobile oyo camarade ya mobile ya mwasi oyo bake vivre à part. Nzoka maman lobi boye bavandi na mwana mobile oyo une année ensemble. Mais quel est maintenant le problème? Mwana mobali oyo azalaki na bagafe belé, mais maman oyo autaki Suède, tantine na biso autaki Suède ayeba kité. Mais apesi moi faute mingi na camarade na ye oyo abengaki ke alongwa Suède aya na France. Tandis que camarade na ye na mobali na ye oyo bapesaki ye mwana mobali oyo, bato oyo balakisaki ye garçon oyo. Bayebaki bien que garçon oyo azana ba comportement ya bien te. Garçon oyo musala na ye ezaka ko nuire basi. C'est-à-dire balobi papa oyo musala na eko nuire basi, moi si alboso a nuire eza tantine oyo ta utaki Suède. C'est-à-dire batebele baza awa na poto musala na bango ka ko nuire bana basi. C'est-à-dire bana basi bolandaka ba émission oyo po bozwa maele. Yoka. Oso yoka côté moi si azo dédommager mobile po bakabwani. Lelo ozo yoka ngo awa landa sikoyo. Maman ye bandi ko vivre na garçon oyo. Garçon oyo bandi ko maltraiter maman. Maman lobi akomi na ko bosa na makambu na mutu. Mutu bandi ko sauter maman ozomona pena mutu olamba bosani kachaki biloko na resho eziki. Mutu anda ko tala TV abosani pena ke TV bandi ko laksa. C'est-à-dire papa oyo a traumatisé maman o tinati. C'est-à-dire maltraitance. Quel est maintenant le problème dans ce point? Babandi ko vivre ensemble. Papa oyo maman lobi boye azara na problème ya carie dentaire, azana problème ya minu na dent na ye oyo suka. Papa oya memi défaut ya mwasi na ye na ndako yango nde komi nzembu chantage na bandako nyonso ya zoleka. Mwasi wana zaboye, mwasi wana zaboye, mbanga kute sala boye, minu kute toboka boye boye. Papa memi chantage na kombo ya mama na biso oya utaki Suède. Asambwisi mama oyo munoko nyonso muta koleka kombo kaka ya tantine oyo utaki Suède. Mwasi oyo aza mabe, aza na défaut. Mwasi oyo minu etoboka. Yaya. Boni. Pour na carie dentaire. Yango nde okende ko sambwisela mutu carie dentaire. Ah, batukutu bana basi na bango bana ba maladie grave. Bazana ba menace de santé, mais ba garder basi na bango na bandako. Yo kende ko sambwisa mwasi na pour na carie dentaire. Maintenant quel est maintenant l'événement sur carie dentaire alobi nini ngana oki ko vanda na mwasi ote pour azana carie dentaire. Parce que mwasi o azana défaut ya mâchoire. Azana défaut na minu.
yaya baninga kutu bavanda na basi oyo baza handicapé baninga bavandi na basi oyo baza na handicapé na nzoto baza na handicap physique baninga bavanda na basi oyo baa na liso etoboka misu 5 heures baninga babali na bandundu yo siko kende koboya mwasi mpo na carie dentaire atotikaka baaventure ko soko lingi mutu te yebisa eke na lingi ye te yebisa eke mama na lingi yo te tika kokosela mutu ba problème oyo eza na sens te oyo ezo correspondre te par rapport ya biloko oyo ozoloba papa oyo avandi na Nantes na Roche de Lion aza na France bavandi na ville à Nantes na Roche de Lion bato bayebi Nantes bien côté à Roche de Lion boyebi kuna papa oyo avandi kuna problème oyo ezoleka awa na France na Nantes Roche de Lion baza wana tozongi na sujet mama bandi ko vivre na papa oyo mama azalaki demandeur d'asile mama bandai ko bomba mbongo na ye ya ngunda azali ko bomba mbongo na bulke no soki mwa mukande epesi asala effort abengisa mwana na ye atikaki na Congo po aya mais du fait que bando vivre na mobali ya yeba na ba comportement mobali te azui mbongo nyonso ya ngunda 2560 euros 2560 euros abombisaki mobali oyo dans bolingo simbite mobali abino nga na lingi lisusu te il faut se séparer en fait maman ne amona ki en fait mobali asenga bonté mais moi si amona ki du fait que traumatisme eleki maman moni que ça sert à rien à vivre na mobali oyo azo faire souffrir ye tina sang maman s'est retirée aboyi mwana mobali oyo mais maintenant quel est le problème mwana mobali oyo alobi boy lokola yo lobi to boyana il faut futa ngai po to vandi na une année faut futa nga na une année wana to vandi na alors par conséquent mbongo ya ngundo pesa kinga il faut to kabolango moitié ya boni clair tina niveau boye bozo kosa batu trop wala nini po yo ya poto kala bato ya poto akala mitema mabe bolingi te bato ba ya poto sika bazwa bolingi te bato ba ya poto sika babonga pona nini yaya mbongo muninga ya ngunda papo ya zana courage moko ndeko na nga na zo biso zana courage moko yo papo yo ozana courage nga na monate ba kinois mena ndimi peto ba kinois ngo ya marque ya boya ndenge nini ya biso tu me oya yo clair eleki ndeko alobi la mama boyo lokola yo kiminga oboyinga kasi problème ezate menga na vandisaki yo pana nga inane na inane o nga na vandisaki yo il faut dédommager nga alobi na mwasi oyo tantine na biso utaki Suède a dédommager na inane bavandaki lokola ako dédommager mbongo oyo asimbisaki ya bandai ko bombisa mobali na ndako mbongo ngunda yebika ndeko auti mboka sika azana na numéro bancaire te ana sika obomba mbongo te mbongo ngunda azobimisa bi mobali bombelanga mbongo oyo mama ndo bomba mbongo wana po soki mukanda na ye zwami abengisa mwana ye na Kinshasa aya na poto papa oyo akangi mbongo ngunda alobi ozo dédommager ngai ndenge ezana mbongo ngunda oyo na kopesa yo yango pete na meli mbongo ngunda oyo na compte na ndenge to vanda kina yo lokwa yo boyinga ozo dédommager nga lo ko dédommager nga na lingi kaka mbongo yo pesa nga na meli yango comme ça yo kende ya quel niveau ya clair ata muyibi na gambela na ndimita okoyiba boy ata muyibi na gambela ayoka soni mais papa ayoki soni te oloba na mwasi a dédommager na inane bovandi mais par contre papa yo il faut dédommager mwana bato c'est ok na ngona vrai yonde mobile il faut dédommager maman mais maman lobi papa ya kanginga mbongo nanga 2560 euros aboyi ko pesa mais maman ke na stratégie nini alobi na papa oboy au moins ndenge to vanda ino naza na kaleson na yo botolo ba kaleson eza na mabete naza na kaleson na yo na biloko na yo ya nzoto c'est-à-dire ba miliki na yo to solaka kala boyebi ba terme naza na kaleson na yo na ba miliki na yo na tinda ngo na Kinshasa donc ndengo za wana soki opesi mbongo na ngate lokwa na uti ko tinda biloko no na Kinshasa c'est-à-dire atindi pas tinda ko atinde zaneta tinda kala non alobi na tindi biloko na ona Kinshasa bazo salela yo kisi yo zo kufa soko opesi nga mbongo na ngai te ozo kufa ba oboma ona kisi papa alengi na kolenga na bibo sava problème ezate nazo pesa yo moitié ya mbongo apesi mama o moitié ya mbongo jusque là atikali na mbongo mama o 800 euros apesi mama une partie ya mbongo mais papa o atikali na 800 euros maintenant quel est encore le problème papa o alobi boy avant na pesa yo 800 euros o etikali zongselanga téléphone na sombelaki yo ya na obi boy soko lingani na mwasi na osombelaki téléphone à 10 000 euros c'est ça qui na bolingo oboto la ngondeni mais toyo kaka ata soni ko yaya
toyo kaka soni. Abi mama oya zongisela ye téléphone na ye oya sombela ki ye zongisela nga téléphone. Voilà. Ayebisi mama abi zongisela nga téléphone o na sombela ki yo. Yaya. Bolingo tosusa ba bolingo ngeta mais atana Kinshasa te. Atana kininga na ebite vrai job penza olingi mwasi ato sombela ki voiture soko boyi tikela ye ba voiture wana. Osombela ki yango na se ya bolingo. Osombela ki yango na cours d'amour. Okoboto la te. Papa wa lobi na mama oboye. Avant na zongisela 800 € etikala ki zongisela nga téléphone o nga na sombela ki yo. Yaya. Toyo kaka soni ko. Toza na poto. Oboto la mwasi téléphone. Ata soki téléphone yango eza ya 1000 €. Ata eza ya 500 €. Ata eza ya 300 €. Yayo okosenga esusu biloko wana te. Toyo kaka soni yaya. Kaka ba photo ebele na ba Facebook, ba bilambe ebele ko kanga ba photo lokuta, ko kosa batu na ba Facebook, ba video ezanga tina. Nzoka ba comportement médiocre. Nzoka biloko tozo reflecter za oyo toza te, c'est pas normal. Comment ko senga mwana mwasi azongisela o téléphone oyo sombela kaye. Mais zo sala bien te. Papa oyo azana Nantes. Azana Nantes na côté ya Roche de Lion. Aza wana. Bande kwa Nantes ba yebi problème oyo na France awa. Yaya esali soni mama oyo azolela mama lobi boye. Na bilamba papa oyo asombela kaye akangi. Donc mama bimi maboko pamba. Bilamba nyonso mama yaka nango na ndako wana na o papa wana asombaki papa oyo akangi. Abi avana zongiselo bilamba oyo. Na 800 € etikali pesanga téléphone oyo na sombela kiyo ebonga na zongisela o 800. Mais sali mawa pasi na soni. Comment ko sala biloko aboye? Comment ko sala biloko aboye? Mais chose grave soki na ko zonga susi mamuke. C'est-à-dire papa o alingaka mela mama o 2560 €, soki mama za ki clarté. Mais mama memieka na stratégie abiyo ndengo zana biloko no nzoto na tindi na Kinshasa. Bazo bomayo na maladie, bazo bwakelo kisi ozo kufa. Yango alengaki. Azongisi ndambo mbongo. Ndambo mbongo azongisi atikali na 800 €. Papa tolobi boye zongisa 800 € ya muninga, zongisa 800 € ya mwana bato. Yaya tango bakolanda o bokena ba procès judiciaire et kokoma ke non, ba congolais bazomi boma entre bango, ba congolais bazomi funda entre bango, ba congolais bazomi kangisa entre bango. Mais entre nous tozolinga ko trouver solution te quand il y a un problème. Quand il y a un problème, il faut trouver la solution à l'amiable, c'est important. C'est ce que nous voulons dire par là. Quand il y a un problème, il faut trouver une solution à l'amiable, c'est important. Parce que maman autant azo senga mbongo na 800 € otikali nango, yo zo pesa te. Mais tant bato bakoya na sima dossier ana ba kota ba landa problème oyo ba memo na justice, ba pesa maman au soutien, ndenge ni ba okiko kangisa yo po kende kozongisa mbongo wana okolela. Ba congolais pe ba kolela ate congolaise akangisi congolais na poto po na 800 €. Mais na minute o bazo sengo mbongo bato à l'amiable olingi ko pesa te. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi maman na biso aye habite des choses d'Enar TV. Pasola na nou vérité oyo mbala mususu na sima émission akoki koyoka akoki kozongisa mbongo nanga. Maman lobi boye aza prête ya komema yo na justice yoka. Ba conseil ezanga raté, ba te belé ba pesi conseil na sima maman oyo. Mais maman lobi avant décider alinga yoka yo so kozongisa mbongo wana ou pas. Yaya, ba kanga yo kaka pona 800 €. Oya pe poto kala. Oya poto kala mama oya ye poto lobi mbongo ya ngunda. Moi mbongo ba futra ba mama ya ba 200 €, 300 € chaque mois ya pasi. Yo zui yango meli ya to ka sonit. Poto yango to ya kala to sala ke lokote musala ka ko souffrir bandeko o ba oya sika. C'est pas normal. Mama lobi boye akende ko tika papa oyo na justice bakatela bango likambo. Yaya ko palangana te po balobi o mama oyo azana ngundere to mama oyo makambo na ezana en arrêt, c'est-à-dire dossier na ezana je ne sais pas en arrêt, nde yo komela mbongo wana nde façon ba ko lando ezate okosi. Ezana ba manière nyonso o ba ko kota dossier o na justice yaya ba ko landa yo kaka. Okofuta mbongo abatu. Ko palangana te po muto aza ngundere yo biyo loko ozwa mukanda na poto, ozwa problème na ngundere, nde ngundere osalo eloko te kita dit ça. Bako kanga yo yaya, bako landa yo mbongo bato kozongisa. Na ngundere na mutana mukanda à la justice nous sommes égaux. Nous sommes égaux devant la justice. Ngundere, mutazanga mukanda, na mutazana mukanda. Devant la justice on est égaux. Yaya toko samba. Yaya oko samba bako landa yo oko sambe kozala soni. Ndeko mobile ozana ville ya Nantes na Roche de Lion.
yaya zongisa 800 euros ani za maambwa soni mwana mwasi yaka kolela na kombo no boye pona 800 euros esali soni yaya totangi kombo na yo te mais soki 800 euros ezongi te tozozonga na émission to otanga kombo na esika ovandi na adresse po ezala bien comme ça to laksa pe maman ndeni akosala po balanda yo bamema yo en justice c'est ça nous on est là c'est rien que la vérité oyanga nini na kati eloko te ngana vanda na Nantes te nga vanda na Nantes te maman oya benga to kutanaka na ye na nzela nde to soli non maman bengi par téléphone numéro des shows de Nar TV ngwana benga ya yebisa biso problème ni neza kuna tolobele kuza très important tozongi na sujet ezali kambwa kokamwa comment maman kende ko dédommager papa oyo mais to yokaka soni ko papa lobi maman oyo faut dédommager ye na temps oyo bavandi na maman oyo bande kwa basi boyoka nanu bino nde bo sibir ba problème oyo papa lobi boye bo dédommager ye ba maman papa lobi bo dédommager ye na ba temps oyo bovandi na ye une année en vie commune une année vie commune bavandi esika moko alobi simanango maman a dédommager ye apese mbongo maman abia ko pese mbongo te akangi mbongo mwana mwasi a grimacer ke non na tindi biloko nzoto na ona Kinshasa babwa ke lo mbasu papa bangi azongisi mbongo ndambo etikali 800 mais alobi 800 ko zongisa maman zongisa téléphone na okamwa ke biloko yo sombeli mwasi obotola yango po boboyani non ezaka te yaya to sombela rabasi biloko po to lingi bango soki bolingo esimbi te pesa e biloko na nyonso akende biso ko to mona soki mwasi obali bakabwani mwasi fazwa biloko nyonso anda kwa kende nango mais le komi na poto soki bokabwani na mobali yo mwasi il faut mobali azwa yo biloko nyonso ale yo keka abongo boni ba congolais to leki clair dossier esalinga soni makasi maman abiso abi Desho de Nar TV zwa pasola avana kangisa mwana mobali oyo loba likambo oyo soka koyoka azongiselanga 800 euros nanga soka azongisi 800 euros nanga te tozomema na ndenge nyonso ya kolinga et chose grave okende kopanza mwasi sango ke ote parce que azana carie dentaire azana défaut yaya des fois mwasi na yo okende kobetela bato nyonso lisolo libanda ezalaka te mais par contre maman lobi yemo pe papa oyo azana défaut na nzoto papa oyo mama leki na ye na famille défaut na nzoto mama ya papa oyo pe azana défaut na nzoto mais pour nani ake kotanga ba défaut mama na ete na ba mama leki ne pa batu mususu to atanga défaut ya ye moko papa pa batu mususu mais weni ko ketanga défaut ya mwasi na ye et quel défaut juste carie dentaire tika ko luka ba raison na vie ya mutu so lingi mutu te boka bona na kimia yebisa ke na lingi te mutu na mutasali chemin c'est important. Et bah défaut que tu na famille à papa oh bah des fois minene moi je cite pas mais maman atangenga ba défaut nyonso oh ezana maman leki na ye atangenga défaut ezana maman ya mobali oyo mais par respect moi je cite pas ces défauts par respect nga na lobi je cite pas les défauts ya maman ya mobali oyo je cite pas les défauts ya maman leki na ye je cite pas mais maman yebisinga nyonso elle m'a tout dit ba défaut ezana famille ya mwana mobali oyo défaut ezana famille ya maman ya mobali oyo des fois ça na maman ya mobali oyo maman yebisinga ba défaut wana nyonso mais moi par respect je cite pas les défauts des gens parce que ça fait pas bien mutu so azana défaut ngolo bate yo banda kosambisa ye na défaut wana non to pesa baninga respect batukutu bakufa misu bandundu bazobala bakoka bavani na mibali na bango bavani na basi na bango bon mwasi aza mobimba juste pour la carie dentaire aboni lo yenge boyeko et ça li bien te et sali mawa pasi na soni mama za kolela voilà dossier maman oyo et sali mawa et sali pasi papa tika biloko oyo sali zongisela mama oyo mbongo na ye ekozala bien to kabwana na bolingwa ki congolais et loko mususu mama regretta lobi nini camarade oyo abengisaki na Swede ba camarade boye ba ko orienter bato soko yebi ke mutu oyo azana ba comportement bien te n'orientez pas avec un camarade soko yebi ke mutu oyo yebi bien ke ba façon na ye ekosimba te na présenter na mutu tel ou bien na kutanisa na mutu tel mais ne le fais pas yebi ke mwana mobali aza escroc yebi ke mwana mobali aza nuisible aza un traumatisant aza mwana mobali mo azo traumatiser ba fille ebele parce que ezaka maman oyo te mais pourquoi olinga ko kutanisa na camarade na yo eza bien te ça dit maman a regretté na comportement ya camarade oyo akutanisa ke na mwana mobali oyo yango to ngate lo bana suka ke yaya tira kokutanisa batu na batu o baza malonga te c'est pas normal soko yebi ke mutu o na ba qualité na ena qualité ya mutu o ekosimba te ko beta même pas lisolo kokutanisa bango pete po mutu lobi ya kolela na kombo na yo ça fait pas bien linga okutanisa mutu na ba critère ya mutu o ba okiko zala na ye mais oyeba ki caractère ya garçon o ya papa o aza un traumatiseur des femmes
Pourquoi okende kokutanisa na mama na biso mama alongwa Suède musika aya kolanda mututi na France a na sima na nzoka un traumatiseur nzoka un bandit un brigand simbité sali bien te mama regretter lobi camarade oyo sala ki boye oyaki kokutanisa na papa oyo osali mabe obebisi pe fi na ye quelque part eza bien te yango to pesa conseil yaya soki ozana besoin okutanisa bato tala ba critère ya bato wana mibale est-ce que ko simba po bazala ensemble tala critère ya mwasi wana est-ce que nuire mobali wana te tala pe critère ya mobali wana est-ce que nuire mwana mwasi oyo te avant okutanisa bango parce que toi ça okutanisa bato mena sima ba critère ya bato mibale simbité ce n'est pas normal oyebi que mwana mobali aza traumatiseur des femmes mais oke okutanisa na camarade no ya mwasi c'est pas bien oche camarade no mwasi na erreur oche camarade no mwasi na souffrance. C'est ça, oh ezalaki dossier alelo ya ngwana et sali bien des choses d'Enar TV. Rien que la vérité, biso a ma sapote a tozolo be la vie na nyonso. Yoka, soko zana ba information numéro des choses d'Enar TV ngwana tinde biso ba information vraie, vidéo, photo, benga biso yebisa biso nine komela yo. Tolo be la baninga po e komela bangote ko sala bien. Merci beaucoup na ba onyonso bazolanda des choses d'Enar TV. Kobo sanate partager émission na suka e ko sala bien. Ceux qui peuvent s'abonner, non, c'est pire et simple. Abonnez-vous sur des shows d'Enar TV. Au tala kaba émission na biso et kozala bien makas. Et zala qui a bu non humble serviteur, l'homme de bonne foi. Bozala branché, to kouten émission et zali koya. Ciao. Des shows d'Enar TV. Pona koyoka bansango, sango ya mboka ye, basango ya Afrika ye, basango ya Europa ye, basango ya mokili mobimba. d'Enar TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba.